soko yebinan ko yembate ko za na presa ko le ka TVT ambasinga na ebela ka za muka la papa griffa wa ah ala muka la papa griffe pena mwana bitinda pena papa griffe soka papa griffe soka ke abimina mwasi na ye abenga mbasina téléphone donc on langa soutien mwasi na ngana singa pombo les obeta tala niveau les longa na ebite soka zui formation apia ko mission tala siko akeko yokisa mouvement na bango soni tel père tel fils père bata embane te ayemba te tel père tel fils yoki ba inensa banyao te tel père tel fils comment yoko bana oyemba tenga biso mnoko neto bela kibeka na bomwana nya oh abela kibeka bomwana be mona ngote ata niasa banyao ata ko lingo yana ikiyo na kata muzika Kongo asa abete niasa banyao kasi banyasa banyao koyembeza passe petit na ngai pona oh même yemo comme kolo mouvement ayebike soki bato aliki na TV baleka na kombo na ye mais tala soni ayoki sum kolo kombo tel père tel fils ya oyo kobuka ya wande kolona yo kobuka masango kende obuka ngo bandeni olone masango kende obuka ngo Ambassade c'est un fond chanteur comme son papa. Son papa qui? Son père musical quoi? Qui? Il s'appelle qui? Efanjo. Yemo wa yebika yema bien te. Efanjo le seul ah mais ça magele na yebika yema bien te mukile yebika yema bien te. O comprend? Mutu oyo omoni ndenga zana ko ayokisi mouvement na bango soni et puis abimi fouteur. Akobana koloba te soka leka na TV pe bomona pembe na munoko ndenga talisa munoko. Na ndenga ya komi choko trop. Elere mususu ba momi ba kolinga ye mais na matière ko yema boetika na. A faux chanteur. Anet papa na bango ayebi ko yemba te faux chanteur. Efanzo. Oh, bon yo yebi te ka ta faux chanteur. Tala ba na yazo formuler biso. Ata lwamba ko sepela na tombo na ye. Ata majilu. Oh ninyo. Donc na tombo lwamba ata na tombo lo sepela te. Ata na bandoto bakolo sa biso. Boy. Biloko boy mise moko boy ya. Pona ngai ba bengani na mouvement wana. A faux chanteur. Mais ba basileki babike alega esusete. Ah. Batimba kite. Na place ba lipa kisa ye il faut pas pekisa nde papa na bango. Papa saini. Kasi yene mutu aidika bana. Mwana éducation. Toute éducation vient d'où? Et où t'es pas apparemment ba msi ba copier ba éducation. De oya o na ba ina sanya o papa. Ah? O ba ina sanya o papa. Encadreur bana na bien l'encadreur a été mal encadré pour venir encadrer les gens. Ça veut dire que l'encadreur est bien fait. Vous comprenez? Yo ka sanete mo net musicien soleil wanga roye mabiloka mabeo. Ata musicien ya mudora baramu. Akoye mamangambo mabeo ya salité o. Oza ko yokisa mouvement soni, ko yokisa na papa no soni. Ayekola lisusu. Ambassade bourgeois. Aleka ayekola esala ye bien. Aleka so TV so bete so nias mususu. Ayekola. Tu o emba so ni. Talaka ba bengi kutu. Bali ba pesa na toniko ko abatu. Problème oh yene mutu asali. En tout cas félicitations à héritier Watanabe. Go gagne. La pulga. Tout na tembe. Na ebisio Mbote na balandi nyonso ya série Audio TV au bolinga émission na bino Plateau des Stars na présentateur na bino bien en produit TGV boza ebele sika boza vraiment ebele bolinga na émission na bino Plateau des Stars. Là je vois directement la grande famille Matuila, Eric Matuila, Laura Matuila, Pima Matuila et puis Bernice Matuila boza vraiment ebele, pourquoi pas à la femme porteuse d'espoir en air de Congo. Maman biso pepito qui là l'autorité morale ya commune à Kitambo, Babote no Kotozali, Moussala Kitoko, Ozosala. Et puis je vois encore l'honorable Junior Lembalemba, le plus beau du Parlement provincial, l'honorable Junior Lembalemba, Babote no, pourquoi pas na Aigle, ACP, l'excellence Rosikiwa, Babote no. Junior Mavungu, maison Schengen, Junior Mavungu, maison Schengen, Babi que non seulement besoin visa, Moutara Moko, 2000 c'est trop, il y a tout le monde 2000 c'est trop, visa Schengen, nous irons partout qui Junior Mavungu, maison Schengen, Babote no de boss.
nouveau boss mbote na pena Junior Mavungu. En tout cas, merci na oyo nyonso au sala. Fondation Moyo Muzuri, ozo kama mabongo na mama na biso Mirabel Biloko na cordon na biso Emmanuel, babi que non fondation kaka moko mona Londres au sala makambo zo mona na fondation Moyo Muzuri, mama biso Mirabel Biloko depuis Londres en tout cas. Motema munene oza nango continuer kaka toujours puis fondation ezokeka toujours likolo mpe bato mwanda déjà bazozela bato bomba mwanda baozela deya mpona baforage calamité baozala deya kosepela babi équipe ya complet mpena donc oyozela bongo mama biso Mira Beloko baoki osala mosala kitoko na fondation lelo mpena nazo bino moto oyo botuni nanga mingi oyo aza bongo Bogar de la presse mon porte Bogar de la presse ye mpena donc Gaulois en fonction ye sokati makila nomoi mpena makila affaire et ma golo solo le pena zoli binoé azapela mpazi na toyo kato de tena tobeta lisolo ya nini ya bord na biso bizorobi dynastie bizorobi et puis affaire ma fausse santé to ça ina pas pour l'embata Bogar de la presse bonjour. Ouais, bonjour Bel Amputu TGV. Ouais, bonne bassa papa. C'était Pepele, ça vous dit ta bon. Quand ça peut aussi yo yebi. Dans cet état là ko bikolo buto ko kila ko na buto. Toujours que sous na sur solo mais Zambaza côté na biso Pepele toujours continuer toujours ko tala mukili ndenge ezokendele ko. Voilà. Boni masolo il y a Stade de Martyrs. Est-ce que ça confirme que Stade de Martyrs fait rigolo là? Ouais, obligé. On a déjà Pepele Bala là, on a pongi à bébé. Bagolois fait rigolo à Robert concert le 24 juin 2023. Donc, ils ont débattu. Bati akoya na ba information à Lukuta. On va dire que ça va déstabiliser. Stade de Martyrs a fait rigolo. Banambo tout ce babetaki et tirer le peu moi nambo faire rigolo la bêta parce que bango to ba musicien. Alors na yango na sengi ke bagolo tout bayeba ke ndenge za bo Stade de Martyrs faire rigolo et ça vraiment et puis tout ça déjà en préparation. Faire azaki na poto assez déjà na kin. Azo ça toujours répétition pour na Stade de Martyrs na quoi. Donc Stade de Martyrs ezali. Donc, ok, donc, il y a confirmé la joie, donc, Masolo a confirmé. Donc, Masolo a Pepele et ça confirmé faire un concert dans Stade de Martyrs. Ah, ok. Tu vas tirer le Lukuta. Tu vas tirer le Lukuta. Tu vas tirer le Lukuta. Pourquoi tu vas tirer le Lukuta pas fait? Parce que il y a Ferré, les seuls musiciens congolais, elle tous les musiciens. Faire avec tous les musiciens. Mais oui, faire avec tout. Papa, ça fait un musicien congolais. Pardon. Papa Chéri, on comparer Papa Chéri à Ferré. On compare où on a fait. On compare qu'on fait une affaire. Puisque Baza va bien ailleurs. OK. Par rapport. Voilà. Il y a génération a été nassé. Mutalika ata. Génération mutalika ata. Eh, yo que nous comparer faire na JB. Eh, Papa Chéri. L'homme de Zebuka. Après ça va monter trop. Donc Ranson JB piana Kofi Olomide. Baza est grand, il y a faire. Tu comparer moi na papa. Voilà. Papa na biso. Mais pas dans tout le monde peut côté musunde ba comparer à moi na papa. Te comparaison chez biso ezarate na yebite que wera za fait affaire. Na yebite que jiba za faire affaire, vie affaire. Na yebite que Kofi aza vie affaire. Parce que faire tia comme le faire c'est grâce à JB, grâce à Kofi, grâce à Wera. Atu basali ki faire. Oui, ouais par rapport à Banda qui n'a pas Wera. Banda chez JB, Banda pas Wera, Banda pas Kofi Olomide donc bangonde basali faire. Ata le faire. Tu comparer bango. Donc, au l'équipe bango, génération on a tina C. Nous allons faire donc faire pas des aigles. Aigle coup tout ça. Eh, faire appel ça bino bateau na mboka. Faire appel ça bino ba reboot. Voilà. Reboot. Mutayaka na reboot na mboko faire. Reboot. C'est pas ça na Congo. Donc comparer faire na ba musicien mususu baza ba égoïste. Vous comprenez ba opportuniste. Non. Faire c'est un homme qui est libéral. Donc ceux qui les lopent na kopesa makambo, kopesa mutu tout makambo. Parce que ezamboka na biso tant yo zopimela mutu likambo yeba que génération na yo ekosila. Mususu pe koya. Siko finalement yo zoboya kopela bato makambo. Faire afula rebo. Rebo le aller tous les musiciens ya basi. Mutu akoboya ngwazati. Donc faire aya na Shikito. OK. Faire aya na ba Nicodème. Faire aya na bazai belé. Donc faire ça la pe moi clan na ye. Quand on parle des enfants, on va directement. Parce que ça, on a vu que même Babi n'a filé. Les gars, c'est fait. Oh, Babi n'a filé, les gars, c'est fait. Patrick Begama, les gars, c'est fait. Ça va faire à faire. Donc, vous sentez que non, quand on parle de l'histoire de la musique congolaise,
on voit directement faire na kati. Ko comparer na bato bazana histoire te na kati na musique ya Congo. Bana histoire te. Mais fallait pas na histoire. Histoire. Micro album les obeta. Bizorbi. Il y a tous les albums. Yo moko yebi na TikTok yango na yango papa. Bizorbi langa sauce. Bamba sauce. Mama oh oh. Aïe aïe aïe. Yegola koliana batu serke yezakilo désolé. Ah. C'est kako? Bana ba boy ba créer na. Faire yemo. Bande tu soka yemo faire. Yemo sample na pour mona ke faire azaina. Institut national des arts Katinai. Ya mo ba bundisa ka faire. On monte que faire à boire qui sans animateur à boire qui salut succès planétaire. T'as la TikTok. T'as la réseaux sociaux, t'as la YouTube. Faire et faire. En tout cas, le côté mabé et un album tes obé t'as pas Bizorbi à faire. Bizorbi est album te. Et ça juste maxi single. Mais t'as l'endeng lié album. T'as l'endeng lié album. Yo album est obé. Yo kasos. L'ambassos. Faire ma mbolo na mboko. Et ya quand peut-être pas pour salon de promotion makasi ngona. Mais promotion de nini. Et là so ça bien. Faire sali Bizorbi na moins qu'il au sentir que mundela yebi yango. Ba mbila ba bini yango. Monte na kati ya Bizorbi ba soda. Donc pour pas personne ba soda na France ça na ba clip. Il faut ça là. Ça coûte combien? Il faut foutre bango par air. Il faut bailler bayo. Il faut que ça lettre dans la préfecture. Blague, faire dépenser trop dans Bizorbi. Dans mon clip, on a ça cher. Et on a valeur à deux ma pas on a mal marqué. Dès que tout à l'heure, on a la c'est mon souci. Cassette. Et bon, on a pas on a cher. Ah, elle a cher, c'est bandal. Bandal andene, ne quand même avec tamona c'est. Bandal on voit bandal pena bandal à basser Léo. Bandal à Bacanclos Sambila, les rois des reptiles. Bandal. Yo so beta lisolo bandalunga pena ya sama kelele. Mega bandal. De aya bandal te. Papa. Na Bizorbi a faire muteza na succès, ya onde kangi tous les albums. Lianga sauce, lamba sauce. Et si li yango anaka muteza na succès. Papa, to banda ko buka vérité wapi, pour to banda ko sela batu wapi. Bizorbi ya faire muteza na succès. Photo moko photo lo ba vérité. Yango mona ba mission congolais ba mitema mabe. Ba jaloux bandoki, bancho, balinga succès baninga te, balinga kofula baninga te, balinga pe kondima batute. Ngano to yebi ke faire muto ana succès na Bizorbi. Mais on a ba mission bazo ignorer. Est-ce qu'on les a monté malam? Bon, on peut d'abord monter malam parce que bon on a que non, et là on veut mettre mais sauf là monter Bizorbi, c'est comme tu avais pas Bizorbi so be. Parce que ana yebi so que ce sont des sorciers. Au moins, on a balobé qui gagne mon azobet. Azobet la wapi. Bizorbi les albums te mais le niveau comparé on a album. OK, maxi single. OK, ça maxi single tel ndenge lié. Yangonde eko annoncé Dynasty volume 2. Ah OK. Yango ça maxi single la Dynasty volume 2. Ça veut dire que vous allez la mingi te zobima parce que toi bim album na biso le 3 mars. Kala mingi te. Le 3 mars mukolo faire à Botama. Le 3 mars tozobimisa album. Le 3 mars, nous avons babillé à Stade des Martyrs. Oh, le 3 mars, maman va bien à Stade des Martyrs. Les 3 jours, donc 3. Nous avons babillé, nous avons fait anniversaire à faire. Nous avons mis sa dynastie, volume 2. Au centre pénal, qui est faire featuring Soleil Wang. Oh, Soleil, c'est là-bas. Quand c'est bien, la dynastie. On a retard à ma Soleil. Bon? Le Soleil, on n'a pas la dynastie à Diembelité. À Diembelité, mais faire ABC aux grands chanteurs. Pour Soleil, on a laissé le moto à Beta. Voko est belé par la carte la tête, tous les messages à carte la tête. Aïe, Soleil, milelo na milelo, milelo, maman. Yeah. Dans un Simon Bon. Oh. Sai. Tikago. Lela na milelo mama tinga na ngai mogo. Joua ça. Kibo. Na ebisi osiko. Oyo comme mettre. Te, ozusko nzembu wana. Ozusko nzembu afere. Obalisa osiko che bango en plateau bayemba. Ils a poison.
ça na mutaya na idéologie ba sango na koyemba c'est pour par zanga ki po jingo oui vina muzai na lingi wala tika ko sole wanga suka na sha na dynastie volume 2 ya on a zo pekisa ba musicien on monika ko bimisa jour moko na dynastie affaire atika na ye akufa na podium net papa wemba Roi David oyebi ka bwaki Roi David ba bwaki babwaki na seleo c'est le Roi David ba bwaki wana na dynastie te ouais c'est que mabe ça lia ya mabe Roi David de Mukuse fungula nzunga ma famille bakoko bala muka nani wana ngai te ngai mutu na boma Goliath te ofera ko belela nani wana ngai mutu na boma Goliath Roi David ta gasoko masoko me galala mabeza papa ya mwa batu baye bakedi na saison bima oya ko bimisa jour moko na dynastie volume 2 affaire carrière na ko sila mugolongo le 3 mars so ya mobile bimisa disque olia ma bien ba featuring akuna za kafu black te bato wana pasa ka ba chanson ya ba faire ego la featuring Malange faire ego la featuring Déplique Tara Jésus de Nias na Pomba Nias so ba bet so dio mais liwat liwa ya moni bato zo bundisa ka dynastie po ba yebi ke kuna presque la population congolaise va se retrouver ya moni bazo bundisa ka dynastie pour ba yebi ke ça album oyo ko sala na succès black tea te je fais toi na moko kangé loko mon dynastie affaire et ko le ka wake up ya papa imana ko felo ya baba tika makambo parce que ba voyager ensemble te ba beta pe concert en live te ensemble ya album na bango ce qu'on fait rigola obimisa siko o sentir que dynastie ba beti concert en live yango moni Roi David awa oyemba na Stade Martyr awa bwaka c'est le wako bwaka parce que eza mukolo oyo tokotala pena ke bana ba yembi na miel de so oyemba Déplique oyemba parce que eza ba parmi biloko oyo tokoyeba ke tout le monde a bango en live c'est le Roi David bazo yemba en live ba obwaka podium non pe sale matia OK non siko bato ba pesa ka faire chance bato ba sentir boka de la poste affaire ya ba grand chanteur to gelo muke oyo komi tina ba kolo mutu mo ba ko boka ambassi ba vocal ya ambassi na si le niveau fait pas comme tomboka bi que non ba ministère to ambassi faut beto te faire asalaka émission na kala ba petit musicien faut ba yekola ko yemba moni lelo soko yebi nan ko yemba te ko za na presa ole ka TVT ambassi ngana ebelaka azaka mukala papa griffa wa ala mukala papa griffe pena mwana bitinda pena papa griffe soka papa griffe soka kei abimina mwasi na ye abengi ambassi na téléphone donc on langa soutien mwasi na ngana Singapour mbo les obeta tala niveau lelo ngana ebite soka zui formation apia comme musicien tala siko akei ko yokisa mouvement na bango soni tel père tel fils père bata imba te ayemba te tel père tel fils yoki ba inensa banyao te tel père tel fils comment yoko bana oyemba tanga misu mnoko neto bela kibeka na bomwana abela kibeka bomwana be mona ngote ata niasa banyawa ata ko lingo yana ikiyo na kata muzika Congo asa abete niasa banyawo kasi banyasa banyao koyembeza passe petit na ngai pona même yemo comme kolo mouvement ayebi ke ceux qui batoliki na TV baleka na kombo na ye mais tala soni ayoki sum kolo kombo tel père tel fils ya oyo kobuka yango nde kolona yo kobuka masango kende obuka ngo bandeni olone masango kende obuka ngo Ambassadeur c'est un franc chanteur comme son papa. Son papa qui? Son père musical quoi? Qui? Il s'appelle qui? Efanjo. Yemo wa yebika yema bien te. Efanjo le seul bimou. Mais ça magele na yebika yema bien te, mukile yebika yema bien te. On comprend? Mutu oyo omoni ndenga zana ko ayokisi mouvement na bango soni et puis abimi fouter. Akoba na koloba te. Soka leka na TV pe bomona pembe na munoko. Ndenga talisa munoko. Na ndenga ya komi choko trop. Elere musozi ba momi ba kolinga ye. Mais na matière ko yema boetika na. Un faux chanteur.
Annette papa na bango ayebi ko yemba te faux chanteur. Et Fanzo. Oh, bon yo yebi te kata faux chanteur. Tala bana ya zo former bis. Ata lomba ko sepela na tombo na ye. Ata majilu. Oh ninyo. Donc na tombo lombo ata na tombo lo sepela te. Ata na bandoto bakolo to sabiso. Boy. Biloko aboye mise moko boye ya. Pona ngai babengani na mouvement wana. A faux chanteur. Mais bah c'est qui bah que allez gars sous tête. Ah. Batimba kite. Na place ba lipa que ça il faut pas que ça ndé papa na bango. Papa ça yini. Kasi yende mutu a éduquer bana. Moi na éducation. Toute éducation vient d'où? Et où t'es pas parent mais moi ba me super copier ba éducation. De o na ba ina sanya o papa. Hein? O ba ina sanya o papa. Encadreur bana na bien l'encadreur a été mal encadré pour venir encadrer les gens. C'est-à-dire que l'encadreur est bien fait. Vous comprenez? Yo ka sanete mo net musicien soleil wanga roye mabiloka mabe oyo. Ata musicien ya mudora baramu. Akoye makambo mabe wa salite oyo. Oza ko yokisa mouvement soni, ko yokisa na papa no soni. Ayekola lisusu. Ambassadeur bourgeois. Aleka ayekola esala ye bien. Aleka so TV so bete so nias mususu. Ayekola. Tu oye maswa ni. Talaka ba bengi kutu. Bani ba pesa na toniko ko abatu. Problème oh yene mutu asali. En tout cas félicitations à héritier Watanabe. Go gagne. La pulga. Tout na tembe. Na ebisio façon Simon kwa na yembi. T'es black ti. Héritier Pena c'est un bon encadreur. C'est-à-dire il a été bien formé par Weranson. Parce que Pena formation, les grands formateurs Pena format qui banana. T'as les héritier Watanabe na on sala na mboka. Simon. Puis Simon ko yema nende. Simon a mwana nchiki atanga musique na classe. Simon atanga musique na classe. Simon a été bien encadré par le grand frère de Marc House. OK. Guitariste wana makaba. Estra ba Jack Love ba uta, estra ba Milas ba uta. Ouais ba grand frère de Marc House. Sur talent niveau académique, talent niveau. Il y a construction musicale. Ambassadeur oyemba te papa, tika lisolo na za faux chanteur na makambo ya oyemba bango kutute. Oza soni na mboka. Biloko boye bopeta maboko po eza basali ba émission na Congo. Eloko boko ndo sala wana ba ndemba mboko bango bakendaka kokoma ba touriste wana. Monteke ba fingi ba congolais. Et a pas pe mao. Vous gardez la presse. Et a pas pe mao. Faut ya moko to sepela ya moko to lela. Na ba mboko bango bakendaka kokoma ba touriste wana kuna bakendaka. Eloko boye okendo yemba ngona na ba plateau na bango wana ba chaîne na ba libanda mboka. Et puis combien plus forte que jamais on va insulter ce pays. Vous mettez à ma côté, boyoka soni, pour n'engager papa naie, il faut appeler ça TV, aller qu'à souter, à faut chanter, rayer mal les souter. Pour nous ce quoi il n'a mouton naie que, à faut encadrer, rayer pour encadrer batouté. À faut encadrer. Encadrer, je pense que vous bien, mais moi, je suis en train de banyasa, oh, nyasa banya onde konanga. Yo moko yebi pena ki oza nyasa ya papa na ye. Mboloko jama abota nyao, mboloko jama abota mwano, mboloko fo bota mboloko. Bana na yo nde bana na yo, bana oyo banyaso ezola pena ke fanjo. Merci beaucoup. Tala ndenga yo kisi ba miseso ni bakolega na pense que bakolega la susute. On comprend pas ba ndio ko sala toni ko ba makambo. Oye mutasali ke ayemba bien te. Ah. Toni azaka na ngodi na yo, toni azaka na mungongo na yo. Bando ki bancho. Misana bino amabe mona na posa bolo ba susu. Ilunga leki bino. Taka ilunga. Ilunga biso. Ya ilus. Ya ilus. Ena mutumbe to leke la IRDC. Magada kapasuti mupesi. Chizi cha kapasuti bakwata weyo. Nyonso wa jamaa. Merci beaucoup de la passe comme sur biso somo mbote na bateau wala ndaka. Mbambote na bateau bazili bakwa kotala nga en tout cas bato baza vraiment ebele na komuta bato ebele. Nga bokino na liboso le boss kosa couleur ye kutu atakate bato amisa pembe
Pire via petit naïe, mobile à bateau à Barbara Mazirel, depuis les États-Unis d'Amérique, big up, grand frère. Mambo d'attendre à bateau, bateau à l'Arabiso. Donc, bateau basé tellement belle, si on a bandit pour boire à boire, bateau net, docteur Chico en Afrique du Sud. Bateau net, Blanchard, Richard Bangkok plutôt, Richard Bangkok dans le Lubumbashi. Juste la donne à Bazana, Luanda, Kuna, Indira la brésilienne, Nazana Luanda, et Mero de Lompala. Na Luanda, bateau basé belle, pas Chikolo les snipers, Massanangai. Na Luanda, bateau basé vraiment belle. Merci. Là, c'était Bogard de la presse. La bourse autorisée de Ferrigo, la geste de Niance, et puis son orchestre. Votre orchestre, c'est encore le nom de Jet Set. Voilà un peu. Donc, tu as passé un bon moment dans le plateau. Tu as émission à la prochaine. Tu as invité nous. Là, je profite encore à saluer Addison de Bundes. Papa na blessing, na part ya gypsy bébé ko mamoto na Addison, papa Addison de Bundes, papa na blessing, mamoto na boza ebelo bolinga biso Rachel Usaki la naturel, mamoto na yo, et puis les boss Maurice Kalakala, et puis les boss Papi Kalen, l'excellence, l'honorable Papi Kalen Poutine de Lolaba. Poutine de Lolaba. Encore une fois, mbote na bino nyonso bolinga émission na bino plateau de star na chaîne na biso série O News TV. Mbote na bino nyonso côté bozali, et puis président japonais Masengo, 100% zéro kuluna na makala. Le futur, tous les lakaga toujours, oui que non, télévision na makala, alors ça la badone tu as en tout cas, babote la bino nyonso o bolinga. Émission na chaîne na bino série O News TV. À la prochaine occasion, tu vas bien sûr inviter monsieur au Bruxelles. Tous les cas, il y a quand même Sadrach Panzana Lima.